Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mutekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Et loko na uti ozwaya ezaya ngai moko teza ya biso nyonso même na ba o bazana ngambo Joseph Kabila lobi atangi kombo a Félix ninge ezalaka nyonso ti suka alobi je reste à la disposition du président élu quand il a besoin de mon conseil ou de mes conseils il ne peut hésiter de me le dire ou Joseph Kabila a une résidence Félix Tshisekedi a une résidence bakende baba oui tokutana na njili yo uti kuna kinga pena uti kisasa tokutana na njili peso na voiture non mama montola motaza na ndako na ye oya kobenga moninga inde aye mlamuka bazaki komi lo bato la muka me ba okokola muka te bazala bapongi kaka parce que ça la mususu wana masem fayulu ko tambola kaka filme réseaux sociaux na mabina akoma kikuna na mboka mona poto. Première chose, Babio a téléma, à ça les locaux à qui n'a pas d'eau. Et c'est ça normal. Batuba soutenir à fond la FE, toko kako matisa niveau ya vie na biso nyoso na kati ya mboka. Batuba doit patience. Il ne faut pas vous la presser 100 jours. Tous doit patience. Tous à la patience. Ba Congolais na osenga bino tous à la patience. Puisque les habitants nyoso elongo. Donc, nous sommes obligés de soutenir les Oyo, donc on a abandi ça. Puisque magie est datée, il n'y a pas de la magie. Ce n'est que le travail qui peut donner les résultats que nous attendons. L'accord dont on est en train de parler, c'est le choix du peuple qui a été fait, que la CENI a présenté en disant, voilà, le candidat aux élections présidentielles, celui que le peuple a choisi, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au niveau des députés, mais c'est ceux-là qui ont été choisis, qu'on a présentés. Ils disent, mais c'est le peuple qui a choisi cela. C'est ça cet accord. De quel autre accord vous êtes en train de parler? Alors, on ne peut pas continuer à pouvoir connaître la différence entre un politicien et un homme d'État. Un politicien est prêt à tout pour pouvoir arriver au pouvoir. Mais un homme d'État fait attention parce que la parole, l'acte qu'il pose, il a une responsabilité vis-à-vis donc de cette population. Il ne faut pas vous la presser 100 jours. Tous doivent patience. Tous à la patience. Les Congolais n'ont pas gagné tous à la patience. Puisque les habitants nyonso elongo nde tokotonga mboka na biso. Donc, nous sommes obligés de soutenir misala oyo tokonde mboka abandi kosala. Puisque magie est datée. Naye moko pe akomona ngo. Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mutekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.